Bonjour, Nabandeko Nyonso balandi émission Nabino. Lelo, Ozali na Lambert, Lambio, Congolais. Bête la biso du solo, vraiment impressionné depuis Aepoto. Alors bonjour Lambert. Bonjour Olivier. En tout cas, merci une fois de plus. Alors la mer comme na Poto Paradis, Poto Monia Ondeni. En tout cas, mon impression de rien à Poto, on a un kin. Quand ça Poto à Paradis. Mais tant qu'on a commis à la monnaie que Poto est un paradis, mais quand même ils ont l'opportunité à bien par rapport à kin quoi. L'opportunité à temps au sonini. Parce que la bassine c'est une opportunité. Oui bon, moi ni il n'y a pas de ce métier hein. Donc awa ba kayo ça na ngoya hein. Ndé nyoso ko ko la basani ba msu asuko la banzela ba nini tout ça. Donc les a question à choix comme mon même biso nettoyer awa moni moi ba classe tout temps quand même ça li qui est tout hein niveau na biso tout valoriser en quoi. Donc ça la choix na ba caillou moi tout ça moi ba choix donc ça moi ba caillou à propre quoi. Voilà ba caillou à propre mais au commune à poto mais impression nini aspect ni na mouvement positif ezali aspect ni négatif ezali. Bon, aspect positif à poto ezaraka bon moni neti na Canada a moni zambuka mo nene. Et puis bah opportunité ça est belé à Moussa. Vous avez une autre opportunité banzana nous lit qui wana ni neza la kati. Non, c'est-à-dire que aux hommes on a gouvernement canadien hein et créer moi emploi quoi pour na batu. Aux hommes on a créé emploi ce qui fait que sur le code si moi demande na pour le kakayou au zwana yo et puis si ko kayou ana de bon on a kin ba kayou ezate. Na kini omoni kini bakayo eza meza pena neti awate ozomona kini eza ndenge nini la mer kini eza très difficile ozomona batu na kini hein kini eza surpeuplé et puis batu baza wana musala eza te donc pourquoi parce que pays eza en guerre pays eza na kata difficulté donc ba étranger mais bazo investir na pays te pour créer ba emploi quoi en vérité donc yo zo encourager ba jeune lelo ba teka ba ndaku ba voiture to biloko nyonso to ba luka ba moyen tout ba yara wa ba sur la kin. Non pas que ba sundola kin zo mona mais so bolongo vide gotiti ça kaka d'une manière peut-être mon anga yo sepel na ngote. Non bon moni kin eza kin hein donc kin amboka na biso to boya ngote to ki mangote quoi ozo mona. Mais ceux qui sont dans quelques jeunes au bazar na possibilité parce que quoi poto pesa facilité quoi mais ceux qui bazar na possibilité quoi na bango poto ba ya mais à condition que ba yeba iloko nini ba yo ça na poto ozomona parce que oya na poto ka boyete il faut za la jeune idée que bon na OK poto pour ya objectif boy ozomona donc nous avons un objectif à quoi atteindre mais objectif ezaka moko ko luka moi meilleure vie so yo lobi ke kuna ba kayo et ça vraiment net ya awate pourquoi muta continue au fanda tant yo moni oye awa muta continue au fanda ko fanda la kini quoi na ndenge kaya beta kayo o ezo futa par exemple net ya awate. Oui mais moni ko fanda na kini bon moni ba jeune mingi bon ngapi tant na zaye kuna quoi ozomona ke chômage ezabo zo tambola ka boye bona besoin ko sala ozomona mais bozana emploi en ezate loko moko ya osala ezate ozomona. Mais awa boye parce que awa soko salité au foot à parler ndeni ozo moyo moko ba système abiso ba bill ndenge to lo ba en anglais de ba facture bon vie sociale awa comparaison na kin bon vie sociale awa ezane bon vie sociale awa quand même monique awa ezamboka individualisme hein donc ba développer individualisme mink awa par rapport na kin ozo mona kin la socialisme est un peu développé. Aujourd'hui, na kin soro hein obimi na balabala boko kutana na bato bandeko hein bobeti mo maso tam. Donc tozo expliquer bana kin boye bake awa na poto maramba baki ba master beleza la raté zape na ba côté o to sacrifiera pour na revivre na poto quoi. Ah donc pour na pesa moi exemple moni momi na azana kin quoi hein bon. Et puis chaque fois il s'arrange sur na bon na OK moi pembenya wana somba na sala moi ba achat tout ça azo bisa nga yo linga ga rutambola olingi no ga rutambola na c'est quand non awa ezaneti kinité quoi ozo mona awa robima avec un but bien précis soit toke ko somba biloko hein ou bioke ko sala musala ozo mona mais na kini ndo robima na oko tambola mais eza kini ezaneti awa te donc c'est bien kini ezaneti awa te bana kin boye ba mais Lambert yobo webi ke tobosani o mentionné aux sociologues mais likamtoro tout na sikoyo
lelo baleki na même bakulutu mpo lelo ekoma motu même à 60 azolinga ya poto message mpo na bango ndenge yo moneli déjà moi batemps au passé awa message mpo na bango ezali bon message mpo na bango ezalaki poto eza nango bien ozomona poto eza nango bien mais ndenge kaka nalobaki soki nakozongela lisusu soki moto alingi oya na poto aya na ye parce que soki ngai nayaki nakoampeshe bato mosusu baya te ozomona donc soki moto aye mais ayeba nde eloko nini akoya kosala donc azala un peu na programme po soki okomi awa oza na programme te eloko moko te ozala un peu perdu comme ça ta mosu etindi oyiba obuka babanke banini tout ça omoni bambila mpe bakangi oyo ecreye oyo bamakambo. Voilà, merci à mingi Lambert ndenge osoli na biso nakanisa bana kini motu na moto azwi conseil na ye en tout cas merci mingi Lambert. Merci Olivier.